billet makamutu quand zonga pe bisa présidence la présidence c'est que zongo singa ndako mais on a basiko tant basali ngango na contact sur na Belgique na Erasme qui veut dire Bruxelles na bank service autopé pour na bina tanga na zo batena tanga na compte na service autopé de tomatologie na Erasme na soeli na bango babi na ngatina biso cliché na radio na tindi biso rapport médical na tindi beti nga mikanda tout et yaki guide de votre hospitalisation batindenga batindenga na ba document tout batinaki na za 10 jours hospitalisation batinga na jambo alimoko ba soin tout na kozwa ça kaki facture ça qui 20 450 euros tant je be manga oh je vais pousser baba dossier la dernière oh ezali kwana zaki tant président Zaradia papa na biso tant que président semaine abina zali président ba congolais na papa congolais ni surtout né comme le président Fachi Beto Mukwa tombolo lettre na comme le bosso na côté ici et oumeli né comme mi balé ko na très urgent suba na c na cha facture comme ça ko hôpital photocopie nango rapport médical photocopie nango lettre na tie comme sous-bassement na côté ici na très urgent wana mi balé na comment très urgent jour musu na bi bandeko na ki téléphone na bini et sonné babenga monsieur Dominique oui la présidence pas de la nation na est-ce que bakeli na longwe na vont na rappeler mutongo oui monsieur Nza boni na expliquer oui pa bandeko mboko za makambo président Fachi Beto aza poza sunga pe pa poza savoir bato ba sa na entourage na ye entourage ya président za mabe mutana abinanga oyo zo na zo tambolo zo oza malade ngabi mais mikana to zana yo munyango te ba rapport médical bizo ya bina yo tambolo zo le belle fofa na ndako yo le tambolo za malade vous donnez la présidence au venir car somme ta commune hôpital ne otinda batina biso ba ye parce que la bido président Fachi Beto a côté venir kana sur un grave malade d'hôpital otinda bato coûte ko insister na hôtel le monsieur a katinga téléphone le monsieur a kati téléphone nazongi na lali na sukoli na lali na tonga la muki na sukoli na lati na kitiko no sukoli pa de la nation na la présidence na combien na code de service courrier ba moninga Dominique Ningabi deuxième lettre ya komaki ba benga mais mutu ama kama lobi nanga ezali dinete pour na niveau de la présidence AP pour na président ni ta lobi nanga boye ya c'est vrai numéro ezali benga e pour tike comme ba na téléphone enregistré yango na benga sur les messages question ayambi bonjour mes amis Dominique mo benga bilobi ne na la présidence pour tokutana nayo yo bano zo lokate ngabi ngai vi bakamolo bana na téléphone nanga na tokutana nayo yaza na la présidence représente bien pas de la nation na la présidence banga bongote fonga bana benga bino ngane faut tokutana ngalo bakamolo bana lo benga na ye soko yamba ngoma mkamisi na za pour mon état na ngande na zali la présidence ba bongo te fonga na bengi za yo donc comme dit sur bata service kuye ba zo yo kanga pe ndinga toujours dictateur ya ka singa service protocole o pesa protocole mo kabina service protocole te na service kuye et comme nga dans tirema ba bon ça va ko be benga ngai na ko zaka so benga na kasi téléphone na bandiko na simzela na ziongo na komika na téléphone na ngai pa de la nation na mo pa de la nation et bimi na WhatsApp na nga na fina boy photo bimé le message question na président ba pesa na mbote bo na président Fachi Beto ba pesa na mbote ngabi le monsieur question yé et puis tanga benga azongo ba kombo na été na juli mongone na talibé Vodacom ngabe Vodacom ngabi c'est bon na kozwa kombo na ye lukwa nga de numéro Airtel na Vodacom na Airtel na MP na Vodacom na MP ça na betra c'est MP ça téléphone na pas kombo na ye bimi et Marinan il s'appelle monsieur Jacques Alekana. OK Jacques Alekana na ju comment na ne quand émission mingi ba réseaux sociaux à l'époque wana 2021 on a besoin de 2021 na kesi pa papa na biso molien na biso atalinga ti adwa maele abiso na lekisi yo muto yo akoza problème yo benga lisusu soko bengi abiloka toujours arrogance oyebisa ngai oyawa ne to komi na mois d'octobre na bengi muto ango sur na téléphone mais monsieur là non est-ce qu'on a bengi na combo na rappeler nga ko kanga dossier na hote dossier no ils service de directeur cabinet président service de directeur cabinet président lobby na kuno lobby yaka lobby nango so tonga sugoli na kiti na présidence pa de la nation
na comment na bata service ko bata service ko ba ko na tangi ba ko mutu yango na bi mais j'ai ka le cas na bi na ya awa dossier nga ils ont service directeur cabinet président o bonga tindo awa il fallait mo ka dossier na ti soki ba signer yango et pa na biso nesika okende biso ka ko ça suivi pas année on a 2021 ici to ko di 2022 ce que na bengi le monsieur toujours ngasi na sel musana nga na ba service ko ba bina ngo nga ndeka dossier te nga sukiana na ba ko na ba musu likolo nga bazali nga ben na service directeur cabinet président ezali place nini parce que na za ba kiza réception na premier président ba kiza réception nga ezali à partir na ngona ko ya na lakisi ba kondo mais alingi azongo lakisanga esiri ezate so na benga nga sina sim musana nga na suki wana 2022 sili to ko 2023 so na beka même mais so na zuna yangi kimbongo ndise bima balia na bango mbongo na yo ba so médico mais ko na za malade na souffrir mbongo na sima balia na bango yo ebina ki mbongo bima na epsa yo ndimi dise na biso ya 2007 ça ki ndeni 2007 tant comment que ça ki est-ce que vous me la ki te et vous me ki te dossier da combien ba soubasma tout so na 2023 na bengi mutango na bengi na siko na bengi ka ndenga o benga lena zana musala réponse à pesa inga siko so imbongo ebimaki balia nongo lobi et yo da ba monta combien pona ki na mbongo ngi sa 20450 euros ina mbongo ya 20 jours ya séjour nanga et vous savez koko kuma ta 50 000 na lelo oui koko ya parce que 20450 on dit combien koko kuma ta 50 000 dollars au sauté nga dumuna au souffrir ndé na zawa na je suis toujours souffrant na la douleur na douleur de faut pas long lelo connaître le colo il faut pas long ba tia poids na komi nango de ça peut aussi créer problème et ko créer un problème na njotu ndé na zalia po poids na nge kiti yo muta maigrir kwa sonité pas si wande na za bien té non là bien té na mka bien té na za malade na toujours souffrant. Tala caméra na yebisa na ndeko bana poto bata ba bonne foi bazali Dominique Mabwa oza combo pour apporter un place na danse na biso batebele ba osa danse ba ebité qui est Dominique Mabwa boza le roi déjà ba icône ya danse parce qu'à l'époque elle ba osa danse batebele bazali quitté. J'étais vraiment touché choqué parce que na kolobani ba diaspora ba ko ki ba diaspora so ya poto soni pour makamba osala parce que bana pouvoir le bato ba mi bana poto ba diaspora basa son ba diaspora o ba osala na président basa son ba pays basa yi pour président so fati béton toi c'est mandat déjà ngo na maboko za likukumate par le deuxième mandat na déjà ngo na maboko za ngo likukumate azaka na 2023 za ni candidat unique a les seuls unique candidat mais ce que bato bazani ba likosani ndi ko étouffer makambo tezo zo somo ki do mo ba ga so ba blo azo salati te bi ko ale kaka sala pe yepe azo salati taba nzira ndi ba sala aw tala ni salo mjene ba sala ya obazana ikamina légion pire wana ta sa de tata Rafael ndi ba bongisi taba nzira ndi ngosala ko yo muta selemba o po ke kitambo au beta tuta su bandalite kakuna semba kota venir landu yana bimi. Voilà. Eza ozue lengesa okebi mamunga kana lengesa okotu bimati munga fula. Voilà. Merci papa Dominique, tozo ngambangu. On va retourner du côté de la régie, toujours moké porter à ba photo na bo toujours na photo clôture. Pour ton rubrique moto sala awa na émission de la vidéo. Débanza London TV avec des Bruno original. Débanza London TV avec des Bruno original. Débanza London TV avec des Bruno original.
Des bandes à London TV avec des Bruno original. Des bandes à London TV avec des Bruno original.